informer, c'est notre devoir. Congo Cool TV, qualité de commerce. Pour s'abonner massivement na Congo Cool TV. Congo Cool TV, la meilleure chaîne web. Power Base Car, une équipe de professionnels à votre disposition. Power Base Car, location de grand luxe à des prix concurrentiels. Offre spéciale pour votre location mensuelle lors de votre séjour à Kinshasa. Faites confiance aux professionnels. Power Base Car, une équipe de professionnels à votre disposition. Offre spéciale pour votre location mensuelle lors de votre séjour à Kinshasa. Contactez vite Power Base Car. Avec l'avènement de Power Base Car, fini les tracasseries habituelles. Pour les transports des délégations spéciales, transports familiales et autres transports privés, la solution c'est Power Base Car. Power Base Car, c'est la solution pour vos déplacements en express. Contact 00243 85 15 15 000 ou 00243 82 23 86 668. www.powerbase-6car ou bien contact@powerbase-6car.com. Faites confiance aux professionnels. Choisissez les meilleurs. Power Base Car. Congo Cool TV, la meilleure chaîne web. Merci beaucoup fidèles internautes. Naebi ke bolingara tranche na bino mingi à la découverte. Yango moko na lelo to memeli bino à la découverte ya sika eza bongo. Actualité ya makambo na biso etali makambo ya politique. Nde lelo to uti kotambola to utaki na ambassade ya Afrique du Sud pona makambo etali ba xénophobie ndezo sala mala mopandi okuna pe na lombangu to ekoshite awa na palais du peuple pona kopesa bino ba information sur installation ya premier ministre na gouvernement na parce que mardi les kaki makamango zaki mwa mbilinga ba député ba boyaki ko yamba o ezalaki ba programme na yaki na ba mekaki pe ko compliqué muke azongaki lisusu pona ko rectifier pona ko bongisa nde lelo mwana mboka premier ministre ya biso ya sika aye pona ko répondre bango pona ba question ba posaki bango pe ba député ba meka un peu ko ba meka kondima o eza programme na ye nango po ba installer bino mo mona kala mingi te to kozwa ba insert na bino mona comment est-ce que zoleka po biso a toza libanda. Pourquoi toza libanda? Po mardi passé bana mboka basaki mwana na mbinga la ba policier saki mwa ba trouble yango lelo moni ba pesi ba occasion te ya kokota pe ba boy biso presto kota mais soki ba permettre vraiment la biso na kati pona kopesa bino o ezali makambo ezoleka na kati. Merci beaucoup na tiki bino bolanda ba insert na biso et puis na kozongela bino kala te pona continuité ya émission na biso. Merci beaucoup.
qui a États-Unis d'Amérique. Alors bien, le Congo a de la chance. Donc, par rapport à causer là quelque chose dans ce gouvernement, déjà, Bandaki, quand le président de la République a décrété école gratuite, n'est-ce pas, enseignement de base gratuite plutôt, à cela qui gouvernementé. Donc, ça veut dire que pour nos populations, pour notre peuple, basé là, la vie, basé le bonheur. Parce que Bissona Bino, journaliste, tu as la chance et belé. Pourquoi chance nini? Parce que tu as une chance, c'est un changement beaucoup la mise. Et bah par là, pourtant, on a combattu Mobutu depuis longtemps, on a combattu la dictature depuis longtemps, on a combattu qui? Les anti-valeurs depuis longtemps, on a une chance à mon angoté. Donc, pour les Congolais qui nous suivent, en tout cas, bon, c'est le changement. Déjà, avec l'école gratuite, l'enseignant sera payé comme il se doit, et sans parler du fonctionnaire en général. Pour que Mboke décolle. Donc, vous avez un lelo on a programme au moi la premier ministre Lukamba le baki mokola mardi aux équipes bon investir kasi ba même qui on prend lelo vendredi kasi programme na o ya présenter ki bato ezaki ndenge morote na o ya ki nango na kati ya paidi pe to mona ki pe ba li mususu na ngamba opposition ba clara qui porte ba maki libanda et la qui si était programme mango to so mona clarté et lora malonga ezala kati ya programme maman langai wa ezali jeu politique à parlement. Jeu politique, il y a minorité. Et dans l'angle andengouana. Attends, la minorité, on soit abîmé dans le Parlement. La loi, le programme sera voté parce que nous avons la majorité. Mais au moins, ce qu'il faut retenir, c'est quoi? C'est la mauvaise foi. Vous pensez vraiment que il y a la mouka? Il y a. Bon, tout ça, opposition. Les lots oyo. Attends, c'est bon, on dit mayo? Bon, on dit ma bisoté. Alors, c'est le bon mabiso? Est-ce qu'on dit ma biso? Attends, c'est bon, on dit ma biso? Donc, pour te dire quoi? Dans la poste, il faut le maintenant, ils nous manqueront des reproches à faire au chef de l'État. Ils un reproche à faire à Félix Tshisekedi. Parce que tout le peuple est Salama, fonctionnaire, journaliste, tant qu'il y a coupage, donc il toque. Parce que c'est mon Donc, ils un reproche. Alors, par rapport au programme du Premier ministre, nous avons dit qu'il y a 15 piliers. Dans les 15 piliers là, il y a l'éducation dedans, il y a la santé. Il y a un programme de santé dans le santé gratuite. Mais pour nous, le Congo est bonga et le Congo c'est bongi. Bien on a la chance, bon on changement la mise parce que les chefs aillés. Mboka o edaki na mbongo pezali, mais daki na mauvaise volonté à Bakonzi. Le quoi tu vas Konzi à solo, notamment notre président, son excellence Félix Tshisekedi, quand on juillet, mboka doit décoller. Donc bateau ba la biso, bateau ba la daki programme wana, ba pesa on comprend chef de gouvernement confiance. En tout cas eko salama et puis peuple la recépé là. Et pour conclure, kasi na programme wana point penda monena lobaki ete sengeli nzoto ya Kondo Mobutu ezonga na mboka na Congo kasi likambango baloba mingi depuis président Laurent Désiré Kabila azalaki na pouvoir kasi na tango ya président Félix Antoine Tshisekedi ndenge pe premier ministre alobi na programme est-ce que kozongisa nzoto ya président Mobutu après ba ne belé ko simba est-ce que kozala pe bénéfice pour la population congolaise? Oyebi que banda ba bloquant dans Mobutu kuna et dans la franche la population na biso moko ba na sengote. Oyebi yango pour ne pas tribaliser les choses. Et dans la namba batu moko na mboka oyo na ba sepelate ndeko revanda kuna. C'est un travail qui devait être fait par le régime déchi. Mais maintenant on a volonté au sala yangote. Mais le lot aussi mon consiamoté à malamu. La différence entre Félix et Nini, c'est un monsieur de grand cœur, c'est un monsieur d'amour, c'est un monsieur qui dans tout ce qu'il pose comme acte, il tient compte du compatriote qui est en face de lui. C'est ça le président de la République. Il y a un moment soft en tant que mouvement sur Félix Tshisekedi, tu as l'andai na sima. Surtout moni li kamora basali, tu rappelles. Surtout moni à malamu, tu mets les maboko. Il y a les bosso malamu ali que Azui a élevé Sylvain Mutombo Naraya, ministre délégué à la Défense. Ça c'est bien pour ça parce que Soft Ali membre ya RDT. Donc là, tu as acclamé Soft viva! Viva! Soft viva! Viva! Soft viva! 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 Félix Tshisekedi, président de la République. Voilà. Et bon palobin, babiso boyi au sali mokili na yo. Ubi okatika Brazzaville. Kasi lelo mwana mboka Sylvain Mutombo toyebi abunda pena kati ya IDPS ya bibongo ministre
ndenge pe IDP stoppé président na biso to bi ke liste littéral le peuple d'abord. Est-ce que ba ministre so na ngambo IDP ba rolanda intérêt na bango te to ki déjà CG Kabouya pe président Jean-Marc Kabunda bendaki na présentation ya ba ministre FC bango to li to mona membre moko te ya famille na bino na kati ya cabinet il faut bo sunga ba combattant o bo bundi na bango longo. Est-ce que ekosimba? Maman, merci beaucoup na question qui toko tundi ngai. Mais na koyebisa yo na mokili oyo mukolo nzamba comme mabe biso to bat mabe. Mais tant que nzamba malamu biso da modèle il faut to landaye. Donc il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Tant que Félix Tshisekedi yebo na cabinet na ndeko na azate. Mambo famille mo na cabinet na ye. Et bon yo chama fa na cabinet na yo. Non, au mérité. Si on mérite, il sera sanctionné. Mais au moins ce qui est important c'est quoi? C'est que suivons les pas du guide, les pas du chef. Chef le monsieur Andengenin. Donc il n'y aura pas de membres. Il y a famille dans le cabinet, mais il y a anti-valeur. C'est vrai, tu as un problème à chômage. Tout le monde veut travailler, tout le monde veut être au cabinet, tout le monde. Mais au moins, on tiendra compte de l'efficacité à Moutnamoutou, na profil naïe. Il n'y aura pas de d'abord, chez Sylvain Moutombo, je me souviens encore d'une phrase qu'il m'a dite. Aben Nangabi, nous sommes dans la politique. Bon, à cette politique, tu as dit que ce qui a bimé belé, tu as dit que tu as dit mais dans le cabinet. La cabinet, parce qu'il y a un cabinet politique. Et là, si tu as politique, c'est un peu ça. Donc, awa, pour la raison, Mboka et Bongi. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, est là pour que le peuple congolais ait valeur. D'ailleurs, on a rappelé le Loromoko. Il y a un Congolais. Qu'on condamné en Malaisie, il faut que Moutou va pendre, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que fait le chef? Abtindi Batouba qui va jouer sur la diplomatie, et il est en paix aujourd'hui. C'est ça. Donc c'est proche, n'est-ce pas? D'un État américain. Abongo na likambo penza oye ezonyo ko la population congolaise ndenge bazo boma ba noir kuna na Afrique du Sud kasi lelo penza ya passe ezaki ete ba congolais ba telemi pona basala un peu moi déclaration moi sitting kuna na ambassade d'Afrique du Sud kasi ba militaire ba yaki bongo ko bengana congolais et sika ba encourager congolais basala ngo pacifiquement na kimia nyeso kasi ba yaki ko bengana congolais ça qui peut pas si na ebito ko ba ni likambo. Oui, d'abord, je souhaite toutes nos condoléances dans en Afrique du Sud. Ce sont des actes ignobles, des grandes cruautés, oyo, et insupportables dans le monde. Un être humain, un être humain, ça ne se fait pas. Mais nous, les Congolais, tu as différents dans Sud-Africains. Nous sommes au Tangi. Nous sommes au Tangi. Tant on peut savoir une réponse, et la réponse à Maïele. Le quoi y a bomaki, maintenant on peut savoir pas si on l'a comme boma. Tu as corrigé en haut. Bientôt là, Soft, tu as lancé une série d'activités pour l'entendre le bloc Donc, ça veut dire que nous sommes au Tangi, Congolais Tangi. Au Bango, c'est l'Afrique du Sud, il y a une catégorie bateau. Tant qu'à moutou dans le monde dans le lot. Monde comme un mouton raisonné que il faut na mouton bima ke damboka na bango. Donc il y a un problème. Alors biso tangi to répondre ba kongolo ba kufi et que pambate to la note na suka. Congo TV, la meilleure chaîne web. Power Base Car, une équipe de professionnels à votre disposition. Power Base Car, location de grand luxe à des prix concurrentiels. Offre spéciale pour votre location mensuelle lors de votre séjour à Kinshasa. Faites confiance aux professionnels. Power Base Car, une équipe de professionnels à votre disposition. Offre spéciale pour votre location mensuelle lors de votre séjour à Kinshasa. Contactez vite Power Base Car. Avec l'avènement de Power Base Car, fini les tracasseries habituelles.
Pour les transports des délégations spéciales, transports familiales et autres transports privés, la solution c'est Powabase Car. Powabase Car, c'est la solution pour vos déplacements en express. Contact 00243 85 15 15 000 ou 00243 82 23 86 668 www.powabase-6car ou bien contact@powabase-6car.com. Faites confiance aux professionnels. Choisissez les meilleurs. Powabase Car. Congo TV, la meilleure chaîne web. Bande kona biso balandi wana nazanga mote kande na bisaki bino nazala moko ya ndeko nanga chroniqueuse Géon na yende tolitolobela to samo analyse muke par rapport ya moko na lelo. Bonjour moi la mboka Géon. Oui, bonjour maman, bonne santé. Oui, ngolo na nzambe ça va. Oui, Géon nalingi to ça un peu analyse pour le tomoni toza libana parler du peuple ba pesi presse accès à kokota na katité pe lisusu lelo eza installation ya premier ministre na gouvernement na yo moni ndenge nini likanisini oza ngo pour mukona lelo est-ce que kosimba pona déjà ba rejeter qui est mardi. Oui, lelo penza mukola mardi tozaki a bisonyo sona kati pa di peuple kasi programme oyo moi mboka premier ministre Lukamba a présenté ki na beli di peuple na oya salaki ezalaki ndenge mon côté kasi yango ba député mususu ba bimaki pena na kanda ba claraki porte ba kendaki kasi lelo to ebité soki ekosimba to pe sa chance mais a pas ces été ba journaliste ba awa ba bo bango ba kota corruption au pesi 1000 francs au pesi 2000 au côté za la mbongo te au vanda libanda aux na droit y accès y a information te loka pasika yango wana mais to tikela to pesa gouvernement la biso chance to moni gouvernement na eza 65 ministères to zaki na motema ko banga po te to bande ko tele matobi ba bilongio ba yiba na ngamba FCC bazonga susute to moni na kati ya FCC to moni bilongio ba yiba ezate kasi ya passe ezali kaka o to moni Azaria Sourouberwa o penza nationalité ezara bongo douter zongi na ngambo ya décentralisation boyebi décentralisation na mboka eza makambo belé taba ndeko so bazali ko kufa kuna minembwe na beni na est mboka kasi Azarias o ye penza tambola na Kabila elora malonga salate ya Yesu na ngambo ya décentralisation c'est que kimia et aussi ka suko na mboka est donc to pesa gouvernement na biso chance total la penza lelo soki premier ministre programme na ko la rejeter to pe barondima nalikanisi ya mwana mboka o azali mokonzi na biso Félix Antoine Tshisekedi balobi ke eza kotanga primaire nyonso eza ya ofele est-ce que kosimba na bato okutu bakufa nzala uta kala bazofuta malonga te yo isi oya o imposer bango kotanga kelasi ya bana ofele est-ce que kosimba. Oui, gratuité enseignement biso kande na Congo neto ponango extra na mboka mususu na mikili ya poto bana batanga bongo fele yango peza ki soué na biso na Congo bana biso batanga fele mo te keza pasi mama za bana 5 a te kala musu mapa a futé la minerval na pasi mingi kuto zo mona pe bango kela sezate batanga te pour les possibilités zate lelo penda likanisio ezalaka depuis époque à Mobutu depuis nini o gratuité enseignement lelo to monyango penza la présence de Félix Antoine Tshisekedi premier pas déjà 100 jours déjà malamu mosala déjà sami ya malamu pour la gratuité enseignement souci ezara ndete ba futa bongo ba enseignant ceux qui ba enseignant bazali bongo bien rémunéré ba futa mi malamu ba na biso ba otanga pe avec volonté pour enseignant o futa mi malamu te et loro nini ya malonga ko transmettre moi na au moins te que ça parce ceux qui ba futa mi malamu akotangisa na bolingo nyonso pa bike azui moi kanyaka na ezali ko sunga famille na ye au moni et loko gratuité enseignement to sepe nango makasi donc ba parents musu ba nga moi na jamais ko tanga sikala poto to ebite asangani na okindo eloko to bana ko zela yango na mikila poto to mona bana bazotanga bongo gratuit o basangani be 50 basangani 100 bana bazozwa formation zaka kita mwana yo tanga kozonga ndako salini o tangisi mwa ndambo pote aza toujours na elan wana.
na lisungi na yo na bandeko batali nyonso boza partout dans le monde, s'abonner massivement la chaîne Bino Bolingaka mingi Congo Cool TV parce que yango ndeza le meilleur des chaînes bino mozomona moko na lelo Congo Kunde couvrir événement au monene bomoni na bisa ki bino na bandeli baboya ki même presse ekota na likanisi ya bato bazwa ki baza chargé pour la côté sécurité baboya ki na bango biso to kota na bisa ki bino soki to kozwa libaku to kota na kati ya ndako bozomona pour la kopesa bino ba information kasi ba pesi biso ningisa lisusu ya kokota te olala mais na makasi ya metiti mande bozui o nyonso borozwa libaku ya kolanda. Merci beaucoup, des gros bisous na bato nyonso basungaka biso financièrement, physiquement, pourquoi pas moralement topesi. Merci beaucoup na Big Boss Calvin Calbino na France, merci à notre Big Boss Papi de Sienne à Londres, merci beaucoup à ma conseillère Chance Nzazi yende totamboli na elongo pour la kobunda kozwa moi ba image oyo et ça biso bien. Merci beaucoup la metitima, merci na bato nyonso bakolanda biso na Congo Cool, s'abonner massivement. Écrivez-nous dans plus 243 910 44 53, plus 243 910 44 53. Dans la poste à remarque et suggestion nabino ndeko kolisa biso mbote na mabota nabino. Merci beaucoup. Power Base Car, une équipe de professionnels à votre disposition. Power Base Car, location de grand luxe à des prix concurrentiels. Offre spéciale pour votre location mensuelle lors de votre séjour à Kinshasa. Faites confiance aux professionnels. Power Base Car, une équipe de professionnels à votre disposition. Offre spéciale pour votre location mensuelle lors de votre séjour à Kinshasa. Contactez vite Power Base Car. Avec l'avènement de Power Base Car, fini les tracasseries habituelles. Pour les transports des délégations spéciales, transports familial et autres transports privés, la solution c'est Power Base Car. Power Base Car, c'est la solution pour vos déplacements en express. Contact 00243 85 15 15 000 ou 00243 82 23 86 668 www.powerbase-6car ou bien contact@powerbase-6car.com. Faites confiance aux professionnels. Choisissez le meilleur. Power Base Car. Congo Cool TV, la meilleure chaîne web. Congo Cool TV, vous informer c'est notre devoir. Congo Cool TV, pour s'abonner massivement na Congo Cool TV.